Tant que non na monde physique boy. Est-ce que vraiment la sœur alingaka penza papa na solo pour amoni mobali oyaye, n'est-ce pas? Mobali oyazo sa la crise, yazo zoé vidéo. Pour mobali on a kufa qui après, je ne sais pas. Ayo kufa. Donc ezana basi misusu au diable a ko tindela yo pour détruire vino. Pour papa Jojo moni monde des ténèbres balingaka ko tika vraiment mutu a évolué malam na sena moité. Igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Mesdames, messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, grand merci Nabino Boakordarbi, sur attention particulière à travers site Nabino Congo Promo dirigé par celui qu'on appelle Monsieur l'ingénieur Raf Ngindou depuis les États-Unis, à qui je dis bien des bonnes choses. Na Madame Penali Mobimba. Merci également à la grande équipe de Congo Promo, coordonnée des maîtres par mon jeune frère Timothée Serge Piana. Merci beaucoup Nayo. Et derrière la caméra, encadreur, il y avait l'autre là.
Cédric Bakaman, un professeur des élèves, mon petit. Merci beaucoup pour l'efficacité dans le travail. Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui revêt un caractère purement religieux parce que nous recevons pour vous un homme de Dieu. Pour la énième fois dans cette émission, nous allons nous entretenir avec lui pendant une bonne demi-heure parce que c'est la toute première émission de 2019 que nous le recevions. Ça faisait un bon moment qu'il était en déplacement, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il est parmi nous à Kinshasa. Et très rapidement, lorsqu'il a fait appel à nous, on n'a pas hésité de venir avec la grande équipe pour parler avec lui. Mesdames, Messieurs, Marambou Yakoloba Ezali, Mituna Ongambonga, Biyano Ezali juste à côté de moi. Lui, c'est un jeune frère avant tout, un homme de Dieu. Bon, permettez-moi d'appeler ça. Il est d'abord mboté parce que ça juste pembé nangai. Lui, on l'appelle le pasteur Dieudonné Fundu. Ndambelelo apesi makasi apesi souffle de vie. Tout le monde en est sous les lots. D'abord, Bonio, pasteur Dieudonné Fundu. Et puis, comment se porte l'évangile au pays parce qu'il y a Bandaraka. Merci papa Jojo. Bonjour aussi. Nayo et meilleur V. Ça fait au moins une année. Tout le monde a été, tout le monde en 2019. Nous avons vraiment rencontré Mora Malamu. Nous avons vu que nous avons décidé. Et nous avons meilleur vœu à tout le monde. Nous avons vu nous avons vraiment pas la biso année moka malam année à domination au nzamba pesi biso 2019. Merci beaucoup pasteur Dieudonné Fundu to kutani na choloba tout à l'heure là pour na bandeko peut-être ba moni yo kaka lelo ba o ba se ba mona yo na émission na ngai ba yebi place auto banda place le solo bandaki mais o ba moni yo lelo pour la première fois s'il faut ça là une brève présentation par rapport na bango so ba mitone qui est pasteur Dieudonné Fundu à Ottawa puis pour comme lelo pasteur Fundu. Yo répondre bandeko. Oui, comme pasteur Dieudonné Fundu ndekaka au lobby, naza pasteur missionnaire, nazo tambola partout, nazo samsala nzambe et juste là nzamba salinga na grâce, naza kana na Congo. Kotambola ba province ko samsala nzambe nan na bimili bandate et pasteur Dieudonné aza né de nouveau, aza muto andimeli Yesu na église évangélique temple du grand roi. Et si papa nanga molimo azali l'évangéliste Guy Espoir nzamba pa molesika azali en Europe témoignage nangai ko banda ou ndenge na komi mosala ya nzambe na uti na misala ya malamu te tona bi misala malamu te donc j'étais utilisé na ki na maboka diable utilisanga pendant baté belé na kati ya sorcellerie inconscient eza ndeko moka benga bisinga pasteur tozaka na famille to ebito za kandoki donc juste après avoir mon peut que komaki à partir à fond du sud des données à tout ninga que ça solo vraiment bazoloba yo moni le ngapi na yeli question na oui azoloba encore rapport loba to eza nini to abangi pe caméra te azoloba ngo pe mokili mo boka ke azalaka na sorcellerie on dirait échoka ki bandeko mususu s'il faut répondre bandeko. Oui. Bon, on a expliqué bandeko na Afrique d'ici oui, eza bandeko na baza kuna to mina famille moko après avoir comprendre message, il y a délivrance après avoir koyamba Yesu, ndene ko comprendre que j'étais utilisé pendant temps et belé na sorcellerie consciente. Sorcellerie consciente est différent. Na sorcellerie consciente. Sorcellerie consciente, moto a meyebi azar kandoki to azandoki. Mais sorcellerie consciente, on koya ko découvrir après avoir ko kota na kati ya délivrance. Ndoko yeba ke vina yoza makambo belo sala ya mabe eza à travers sorcellerie inconsciente. Donc c'est juste ça. Wana nga peut-être na pna clair. Ce n'est pas que bato na to sola na bango na téléphone, na meka ko yebisa bango comment des témoignages en ezali et j'espère bazaki vraiment édifié pe ba comprendre ko zaki solo. Pe bandimela ki Yesu. Mais pasteur Dieudonné but pe témoigner ezali eza ko choquer batoté ezali ko affecter pe foi mais plutôt ko kolisa bango susu boyambi pour pas comprendre que na mokili to vendre na sena moyi ko sambeleza malamu mingi parce que le diable azawana parce que monsieur ça on dirait slogan on a kindoki boyena boye mais ça réalité parce que il y a des gens qui sont passés par là il y a un monitoring mingi ba témoignage pour bandeko mingi ba comprendre que et ça réalité bien que ça dans monde de fiction dans monde noto ne mingi lotamaka mais ça li kambo solo salamaka. Oui, et ça le salamaka parce que il y a beaucoup de choses, on appelle ça témoignage nangai, na mona ngo na nzela ndoto et na réalité na yeko découvrir ngo na mona ngo na misu, ça veut dire ndoto na loti ngo mais na moiboy na yeko mona makambo belé. Voilà, ndoto vraiment et latin ndoto makambo se réaliser na oyo mona ki na nzela ndoto donc j'étais vraiment utilisé
na maboko ya diable na pesa moi témoignage na ngai ezaki na maman moko suivant luka ko détruire même vie na ngai na nzela kindoki ayako zonga na nzela ndoto et à partir ya biloko apesa na nzela ndoto nde na banda ko découvrir makambo ebele na nzela ndoto ko bimisa ngai ko ça même ba réunion ko lia na butu bozo mana ba camarades et il y a aussi d'autres camarades pour na pesa ba information à partir ya ba témoignage oyo nzamba sali grâce na ye ko sala pe musala nzambe kaka na million nga na botami. Et na ba témoignage balandi yango il y a plusieurs personnes ba comprendre que vie na bango ezaki bloqué à partir de ba témoignage na pesi et ça ba tumisus na ndoko mona bango même na butu na nzela ndoto mais bango bazaki na sorcellerie consciente donc bazako barande toza ba ndoki ba on de quoi zolo beza solo et ça makamani moko na bengaki na meko bisenga bi parmi makambo na moi na parcours à vie na ngai je peux tozaki na kati makambo belé na sango na travers na yo je peux me donner contredire nga makambo belé et ti lelo soko ndimeli yesu mouté au monde a venu au bloqué te pour nous abons à misala mabe et à hésiter ta benga pemeni to bonne lanze mi parler déjà bimi eza libanda na miss na nga zo mona ngo et troisième pe kolika ningo lo baki troisième colis déjà ngane libanga ona yawa te na yesi zibe service na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngaku na banga kina esi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala baza pe na Brazzaville mwana lobaki na nga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kola mundele na moni yango acha mundele te yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala sika nini soko uza na poli na yo kunyoko mana yo te ba numéro na biso yango wana benga na yo zibe service akulivrer yo carton pe ko retirer ye muku akuya kuzwa yango pe akuya wena Kisasa kaka Kisasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Tout ça va service et de quoi on a commencé l'ensemble. Aza pasteur, aza ka frère, mais c'est un frère moi je n'ai bien, ça commencé l'ensemble mais peut vinailler ameka ko relater nga peine dimanche eza ma solo o yaza ko sala yeza ki kuna sorcellerie consciente. Aza ko bisanga biono za bon za ko miye bateza ka nzela ndoto mais biso to yeba ki ma mnyo so no sala il comprend na ba no salisa wana. Donc c'est juste ça. Parmi master wana ya quartier, est-ce que vous avez ba massa belé pe oyo à travers témoignage na yo ba se senta pe offensé ba luka yo pe na ndenge ya de bomoto boye po ba tourna qu'est-ce qui se passe to ba zape na ba luka yo pe na ndenge ya butu po ba tourna ba compte rendre na ndenge butu non na ndenge butu ba kokate po
moi ba mona ngezate naza nzambe déjà na moi eza ba camarades belé même ata ba pasteur tant on a pesa ba témoignage misusu na l'église même ata na milieu non ça na musala ya nzambe eza na bato belé ba ya pembeni bandima ba message ba ndima ba vérité on a bimisi on a expliqué même bango eza même opération misusu na mona kati ya ndoto na moi besalanga somo na pesa par exemple tout le sur phénomène femme to mari de nuit. Il y a des choses femme to mari de nuit le loi comme ko lata même pour soi motabi na kata moi bato bazo ebate. Atamolipe alingi pe. On a filmé tout le monde solo. On découvre na ba critères on fait ça. On comprend que on les a filmé science fiction Tony. Diable mission na yé na sena moi eza pona ko détruire ba étoile ya bana nzambe. Dans Genèse chapitre 1 verset 26, Nzamba osala mutu alobi mutu fo a dominer a konza likolo ya biloko nyonso. Nzamba apesi biso pouvoir. Mais diable aye na Jean 10:10 aye pour détruire vie na biso, égorger et tuer. Donc bit ya diable yango wana. Dérober voilà. Voilà, 3 phrases dérober. Merci Nzamba pambolo papa. Donc bit ya diable eza wana. Et phénomène femme to mari de nozoba ezolata nzoto na sens nini diable soka lingi a détruit peut-être nzela na yo a détruit vie na yo a cause esprit ya femme ou mari de nuit a kotisi yango na mutu ça veut dire abali sibino non a kotisi na kata mutu na sens nini ezo neti basa lo ba moba mobile ya gunanga ça veut nga mobile za papa Jojo voilà ba critère parce que diable a kotaka na ba critère wana azui mari ou bien femme de nuit et diable na molili na monde à ténèbres a kozwa esprit ya mari de nuit a latango pe mutu moko boye a koyaka juste na nzela na yo soka na nzela na pas détruire yo et loka liboso a sala effort bobi manayi a tsambongo nanje parce que mbongo neza mbongo diable mtapesi a tsambongo nanje diable apesi pena ba condition pena olinga parce que le jour bimana yo yaza na besoin ka semence au monde peut-être azui peut-être ba papa mouchora ba semence na bino abi oyo na olingoti kango te fona ke bwa kango e pa na ngai so tina ke bwa kango côté mo awa to ebite so sala mandeni akozwa semence wana amemi yango na monde à ténèbres ai bozwa mona mwasi on est kabio voilà bon moto likeit on a yo okay siko tala via bana nzambe belé bana belé ba otama mokili a okene même matin na hôtel abina mobile amoni trop c'est toi même ba papier na yé même ata ba biloko na tiko na kati ya hôtel après wana na tuna nani okozo biloko wana ko sa ba service est-ce que yo réellement ba tout ba kanga mo na bon marché ye musane ezaki kaka ba tipo ba garçon de chambre wana ye musane ateka ba papier wana no tekela mutu moko ti yindela ki jona ti ba yo kanga pina garçon wana donc c'est ça il y a un moment na diable ndazaka na besoin biloko wana pour retirer étoile ya moto pour à détruire destinée ya moto. Donc, il y a un phénomène où il y a un pour mari de nuit à côté. À partir de là, ça veut dire esprit où il y a un esprit mari de nuit. Donc, okobanda ko l'autre vie no mobimba mari de nuit, mari de nuit, madame Ibali, ou bien ce que vous avez femme mariée. Na bana découchara. Voilà, so découchara peut-être aux femmes mariées, to homme marié. Au bando l'autre même ata mwasi na yo ya ndako, même ata basu mana bango ozo passer na bango rapport na kati ya butu. Wala za phénomène femme ou mari de nuit au ba travailler na vie mutu pona ko détruire mutu. Ngai nazwaki femme de nuit ndenge nini. Na iba kan jour na kota la maman ya botingai na onatra. Na ke camarade na ye atalinga bisi maman ya botinga bi mwana oyo aza bokara kitoko aza problème na bana basi faut préparer mbongo po bitumeza na bana basi maman na biso abitika mwana nga fanda maman na bengi nga oya ko fanda pembe na ngai pour to bata maman moi ole na fanda pembe na amemi ngai comme amemi ngai maman bandi ko simba nga na nzoto ko simba oui physiquement ko simba bando simba na nzoto a comité na point à côté maboko na kati ya kilote na nga na ataki ya classe à côté maboko donc kozonga na ngai na loti mama na butu aye tobima na ye tobima na mama na butu na nzela ya ndoto ekobanda wana na moi boye so na kutana mwasi ataza ndenge nini olekate na gi na mbongo te mais na comprendre donc ezaki expose kati na ngai il faut benda mingi bana basi
Misusu peut-être pour détruire na bango et consciemment na posséder yo mobimba. Voilà, il possède ngai. Et na kati ya butu bandota bamboa, bandoto zo tambola na mboa donc sozo mona ndoto tambola na mboa ils simplement esprit impudicité. Donc phénomène mari to femme de nuit et travail. Donc comme obimati libanda na physiquement, ba ndota même ba na ba na ba bar, ba ndota ba na ba route, ba ndota ba na bango partout. Okuta mobile moboye biete système ozo ba mokililo lelo kaka. Donc je ne sais pas. Donc système mais olé les gens meli toleka batinda ote. Donc système à lelo kaka et comme ça oh lelo kaka ba comme utiliser ba zoyo pour ba détruire vie na yo étoile na yo. Ce qui diable azo étoile na yo. Mon frère ma sœur oyo nyoso ko sana sena moi. So luki nzambe te ko tikala ko simate na vie na yo. Et deuxième point, mari de nuit à côté ndenge n'est pas ya moi si. Tant on te suppose à banzoto na biso libanda mona mwasi otamboli olati bilamba miko bazo benga kola et yeti kota mutolu après zolo mo olati suki na ngara moi muke suki awa parce que mutolu na otiki libanda bible zolo ba mokanda ya nombre au jour où tu naquis ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été enveloppé. Donc on comprend, tu n'as pas été lavé, tu n'as pas été enveloppé. Ça veut dire au batamate non na singa oyo obotama nango. Ça veut dire quoi? Diable sokanga utiliser yo aluka kotaka na moyen moneza plus facile. Moyen le plus facile au côté nzoto moi c'est zakana mutolu. Pour mutolu des avis à moi aussi. Donc ce que tu suppose mutolu libanda et que mutumo misa mabe alingaka yo. So tazana posa jouer na vie na yo, ateleka mutolu so za facilité à kotikat na yo et à ko mobile na yo. Ah mais parce que ngana tona Kinshasa bato ba libanda ba bazo yo kango na eko ngana to vivango to gi phénomène ojana. Ojana a ezaki ku mutolu te ezaki parti moko ndoto na préféré na tanga te ba bando mona ba ojana mais ezaki parti ku te ezaki caché mais ezo benda kaka bato wana pezaka ba faire cause de sorcellerie to ezaki vague mo yaki non. Non papa, derrière acte il y a un esprit et l'oro nyonso to sala na sima nango yebaka esprit otinda rango ezali phénomène femme to mari de nuit ba semence nango zo mona makambo zo sama na mokili lelo mwana ya 12 ans en sa l'ambiance yoka semence mususu ya femme mari de nuit au mona moko abotama za étoile ya mokie siko diable zo luka détruire vie na ye akoki yango te ako utiliser papa moko mukolo ayebise bon papa naza ndoki soki ozuive étoile ya mwana mwasi ote ya mokie ngana osala nini na oboma yo yoka siko ne ba papa miko basaka yo mona zo sama mingi na mboka na biso au mona na télé papa ya 55 ans violé mwana 12 ans. Est-ce que ba na pesa exemple ba autre ba lokotaka na balabala bazarate ba so ba lokotaka na balabala bazarate pourquoi sentiment na que le baba te faut côté la mwana mokie ça veut dire mission ba pesa rezani côté la vie mwana mwasi wana ozo kaka étoile au détruire vie na ye peut-être la mingi vie ya bana wana après avoir ko violer bango au mona vie bana ne bebaka. Donc ça veut dire bâtir les semences. Même na polo basango il a pas na basango bon j'ai pas honte de le dire parce que ça na ba média to mona on peut na ba basango belé baza accuser na pédophilie bona boy parce que ça ba sentiment na bango ya nzoto des ali derrière ça il y a un esprit où ils ont poussé et pour ça bango ça acte bon. Bon derrière dans lobby à chaque acte to posaka simanango ezaba esprit o ezalaka et accompagner ba acte wana. Donc côté basango moi na côté penza makasi ezate mais o ba sala ezaba bango na nzambe na bango. Pour un message, un message d'amour, un message à repentance, un message à délivrance, un message à charité. Bon, Bible a recommandé de juger basala nzambe, nga zoro basala nzambe. Bon, ebite vie na bango en dehors tout le monde na bango so basala rani. Nga na zora sango musali nzambe. Ne penza tout le monde a peut-être na bakit na bango basala ka biso sto basala nzambe. Bon, oya bango bazo sana pédophilie wana, je ne sais pas, ba inaugurer ba église ya ba homosexuel, ba parrainer ba mariage ba voilà, je ne sais pas. Et tel bango na nzambe na bango, nzambe mo rejuger bango mokola suka. Biso toza pona ko laksaka nzela so bazo sa mabe, ko sala mabe tika mabe na sena mo. Sozo sa malamu, continue toujours ko sa malamu pour yesu kala mingi talinga ya. Akuta biso na position nini. Yoza mutumoko okenda l'église mais vineza déjà détruit ba utilisaka yo lora bisonga no sambela na ndoko na chorale mais bandako utiliser nga makasi surtout na nzela ya ndoto yo leki petit na Jonathan Fundo na chant tika biloro tika la mateya tika petit na chanteur de l'Éternel Jonathan Fundo na pesio ba mbote petit na et puis na masala nga i plafond mushindo on a na master nga ya
kala là-bas Dubaï place tu as vu un peu sonner tu vois mon master kala l'opinion c'est la grande famille quoi tu sais salam place à ça nzamba pambola pe bango on so ba baza bande ko nanga plafond mushindo c'est mon grand frère et Jonathan Fondo c'est aussi mon petit frère wa landinga nzamba pambola bango papa Jojo phénomène to bengi femme to mari de nuit yango les autres détruit vie ya les autres détruit jeunesse ya monde les autres détruit vie à batebele d'ailleurs ba fruit ya fait ya phénomène femme ou mari de nuit na 4 mingi ya ba couple écrit ya divorce yango zo mona papa na maman ba yo kana raté pourquoi entre papa ou bien maman za na moko na bango azana femme to mari de nuit alala kana bango na mbeto c'est venu to la biso mbale mo pa yebite ayebi alors tango na ndoto papa ezamba ndoto misusu ngaza ki je musu na église boy pasteur moi te maman ndoto ngamona mona mais pour na confesser pas na ina kokate donc ezamba to misusu aloti ndoto ke na buto lelo na la ki na loti mwasi moko na buto to bimaki na ye alamu ki pe ba poli mais ako ngaza ko selemela ngai na lali bona loti ndoto bona bimina mwasi ba 0h 2h mona na poli na rola mukana buto na changer sous-vêtement na ngai na lali na ngai na tongo pe na bina ke beta balé na ke na ma musique na mona ngo normal mais vie na ngeza ki détruit vie na ngeza ki détruit na to c'est la maman moko délivrance a lobi yenda zaboye abanda ko lota pendant ce 20 ans à l'autre kaka bimana mobile azana posa mobile nete donc mbone ko soit na matin midi soir ça veut dire quoi mari de nous azaki na kati maman wana akolinga jamais maman wana na mobali na ya moyi ba yokana poso ba yokani baza bomoko force wana et ça que mari de nous akotate amour wana ça que mari de nous akotate il y a même ma créer division mari de nous c'est même ba divorce na kati ba famille mari de nuit soka latio na moyi boye jamais au cause na vie à visibilité ba to mona ote mari de nous c'est quand même solo na nzoto mwasi solo même na toto mobali ata sukoli oui to boy te biso mbeto za solo mais ça ba solo mususu mtaleka li pembe na yo taba mariano to mariano ko ça oya utaraba Congo ba Congo peza ya ba kenge kuna donc c'est un peu ça eza mwasi mususu ba pousse ni pembe na yo au sentir odeur azo bimisa eza ba semence ya mari de nuit mususu ça dans problème ya entretien mususu mo entretenir matériel ne bien te ko c'est la mari de nuit le kambopamba non autres dans le domaine spirituel. Pour entretenir nous autres boité, ba médicaments bima, okomela, monsieur soko pa ko la ba produit esili. Mais autres dans le domaine spirituel. Ezan ba deux monsieur mona maso bimisa. Ngana mona kotena serment ben église et puis sika nazo bonela. Aye. Nga mona senti ko dera zan zambala, mte me femme mariée. Est-ce nga papa, moni solo na zan ngo ba niko na nga basi, baninga na nga basi ba kango te kami bali fo ba yo kango. Donc seulement za kati na ye, kami bali fo ba yo kango, pe bali fo ba kima, même femme mariée. Abiata mobile na ngai azaso fana bi ma femme so makisoyo zona so mero kisoyo docteur abomela rango boy so to sukola ngo boy donc abina ko comprendre. Mesdames, messieurs, comme vous avez bien suivi, comme pratiquement vers la fin il y a témoignage, il y a pasteur Dieudonné où il y a une étape parmi tant d'autres parce que au-delà des témoignages d'aujourd'hui, il y aura d'autres éléments qui vont s'en suivre, mais pour le lot quand même toi tu sais qu'on a édification parce que à chaque fois tu tournes à émission moi à caractère religieux, but principal poursuivi Zalara qu'on fortifie foi il y a peuple de Dieu à travers le monde. C'est-à-dire, pasteur Dieudonné, témoignage et continue parce que et continue côté yabana nzambe partout bazaba yabake nzambe azali malgré Satan zo sala mbelinga mais nzambe azali atika ba oya yete na ba o balandi biso lelo. Moi résumé ya nyonso to lobby en quelques minutes kaka au résumé nyonso to lobby et puis pesa bango parole d'espoir. Na soka tozonga po numéro eza numéro na nga moko personnel yango na tambola nango numéro na nga na yango o na simbio c'est-à-dire somme ta benga ozonga na opesa yo mais il faut pesa yo moko parce que moto a besoin pas directement pour na prière pour na ba suggestion pasteur Bolo ba ki moi bo na comprendre kité ba moi ba mise au point et puis mingi na soutien parce que to qui n'est pas tozonga pas bino obobomi bonza pona musala ya nkolo ezala pe na sengo na bandeko bachape loboko pour makambo kende liboso donc soutien pe na wike yo lobango te me permettre ngana lobango na place na yo soutien ça vraiment sérieux parce que musala les ebele osana lingomba osape na besoin ya ba appui bandeko bota la yo pe moko père tout ça mamutema to on ne sait jamais bien que nous avons pour nous commander peu moi nzamba aller rater mais nzamba ko sala pe na canal la moto wana pe à soutenir musala et que liboso contribution na ngai pour na etonga yango wana ko tchao devant les médias bandeko bazo témoignage na yo kabona na bango na le babo kabona. Merci papa Jojo nzamba apambola vraiment moto nyonso oya landi biso. La Bible dit vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Malobo tozote à toba témoignage yo, eza pona ko édifier peuple de Dieu, ba yeba comment diable azoluka biso à tout moment pona ko détruire ba vie na biso. Quand la Bible dit diable aza rusé, ça veut dire azan ba moyen belé a lukaka détruire vie ya ba na nzambe. Mission ya diable eza na sena moy eza po azwa batu akuta na bon enfer. En enfer et salama po na ngana yote. Enfer et salama po na diable na ba ange na ye. Mais diable alingi azwa yo po koto na kata enfer par ignorance. Ça veut dire makambo yo epeso makasi. Peut-être au sambela makasi te. Mais eza makamso découvrir na nzela bandoto. Eza makamso na lobi o mona ngo na ba phénomène femme to mari de nuit. Mais na nzela témoignage epeso makasi o bondela. O benga biso enzamba Israël. Nzambe tozo sambela na lola nzambo ya fandi kati na biso akolera na koselo puissamment pe makambo nyonso tikolo mona ngo soutien na vie na yo. Numéro na ngai eza 0 plus 243 85 89 035 32 plus 243 85 89 035 32 plus 243 85 89 035 32 benganga mon pasteur Dieu na yamba yo eza na WhatsApp to resola eza na ba Viber to resola zamba Israël akoleka na kosunga biso. Rien n'est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement Jésus-Christ comme Christ est sauveur dans ta vie, tu seras guéri. Toi et ta famille na onyo son nzamba osela yo biso toza pona robangisa te eza témoignage ya le passé na ngai et le long nzamba sana grâce na yamba ye lokola Christ na salela ye partout non panza sango malamu mission na biso zara pona rozoyo comme mon royaume de Dieu et nzamba na lola akoleka na rosunga pe ko pambola biso. Mais pasteur de donner merci beaucoup na leloba to na biso déjà na soka mais question mo elinga rapidement en 30 secondes parce que il y a une vidéo qui circule sur le net sur Automoni na peut-être sur Polanda qui en tout le monde qui congolais moko ya diaspora en train de suffoquer à la crise AVC pendant que moi c'est naé azo filmer au lieu benga ba secours benga la police n'a peut sur tête vidéo yango eza vraiment ma mingi ba te subir ba critique qui a sorti nyos babi ne ko wana kozanga kindo kité comment tiki mobile na kufi bongo bona boy est-ce que spiritualité eza ko influer dans tous les faits dans toute réaction est-ce que forcément ils en a cause mort spirituelle à ma c'est ça là. Bon, tant que non na monde physique boy. Est-ce que vraiment la sœur alingaka penza papa na solo pour amoni mobali oyaye, n'est-ce pas? Mobali oyazo ça la crise, yazo zoé vidéo. Pour mobali on a kufa qui après, je ne sais pas. Ayo kufa. Donc ezana basi misusu au diable a ko tindela yo pour détruire vino. Pour papa Jojo moni monde des ténèbres balingaka ko tika vraiment mutu a évolué malamu na sena moité. Ça veut dire en mission na yo diable pas tuno mutu mwa mabe. Ya tozo mwa leo ba pasteur bazo divorcer pour na nini? To bali to tuni nzambe te. O bali ka pomoni mwasi mo kaza pembe mais en réalité côté na ndako ya libala boy a détruire maramno nyonso bani ko bebisa même na église. Ameni ko benga même na bato église. Maratina liwa ko tuni ndi rona kutiki biso. Oui voilà, ndende ko na tiki biso en tout cas eza malamu te bino bato bo fandi ba na ba couple bobonde na makasi. Bondela pona mwasi na yo, bondela pona mobali na, bondela pona bana nzambe aleka na ko protéger bino même ata makila na Yesu e batela bino. Po diable lukaka arme ya diable eza bilo mibale. Na sena moy. Première arme ya diable eza mwasi. Deuxième arme ya diable e mbongo. De l'or diable tiza makasi na monde eza bilo mibale. Donc so longi mwasi, olongi nyonso, longi mbongo, olongi nyonso na vie na yo. C'est ça. Pasteur, ça là une courte prière et puis on a des annoncés là. Tobonela nzambe au nom puissant de Jésus Zamba Israël Zambo nazo sela bolenge na ngai Zambe na bondeli pona ba o nyonso balandi émission oyo pambola mutu nyonso kolanda émission oyo Zambe kotisa guérison restauration changement na vie ya moko na moko Seigneur oyo nyonso kolanda émission oyo akuta na loboko na yo ekolo Yesu Masia ala na nzela ya malamu émission oyo édifié peuple na kolo Yesu Masia Zambe ngana sali musana yo yondo s'occuper kolo Yesu Masia na ba besoin na biso na sena moy na protection na biso na sena moy protéger ngai protéger pe ba onyo soto tourner ba émission oyo protéger pe ba Olanda biso Yahweh miracle bénédiction et là ta vie aba na yo tika te vie à domination
ezana bino via pouvoir o konza likola biloko nyonso na se na moi ano le roi tobeza ne ya domination yo dominer na musala na yo dominer na kati ya famille yo dominer na banzia na yo dominer nzamba Israël aza nzambe na yo au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Dieudonné. Mesdames, Messieurs, on est pratiquement arrivé à la fin. À vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde, en tout cas, on vous aime beaucoup. Le numéro qui est affiché, c'est notre numéro. Les remarques, les suggestions, ainsi que vos soutiens, on en a vraiment besoin pour faire avancer ce travail. Dans la commune Asuka, dans le programme de Congo pour moi, je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro, mais surtout, je garde et je maintiens le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien. Bye. À la prochaine.